bandeko na nga ba Congolais mboka mondele eza mboka moko marque nzambe na ngai ye. Je vous dis tala ndeti kiti wana bazobwaka likolo kotala bien kiti ya pembe kwiri ya kitoko makasi mondele ya obwaka ngo bavalise moko ya très propre ezali awa. Donc babiloko mondele azobwaka bandeko soki otali yango leli mondele azobwaka babiloko mosusu ozomituna me pocho mondele ezalaka ndenge nini. Donc bamondele bazobwaka babiloko na bango lelo oyo eza bilokos bazobwaka awa. Namoni biloko ya biloko na babiloko mosusu yo okangelaka ndako moyibe ya koyiba te awa ya tika na yo. Tala kiti wana ozomona bafini likolo wana ya pembe salon mobimba mondele ya mystique baordinateur babiloko ya kitoko makasi nga soni ya kozwa botala kiti oyo yo kobwaka kiti ya modele na kisasa botala kiti oyo bandeko na ngai botala yango. Tala sika oyo étagere oyo babwaki na bango. Donc mondele aza très dangereux photo sana mayele bandeko na nga parce que kende moko mosusu mondele abanda bwaka bato ndeti bino bato mosusu wana bakongo wana boza bato moko so ayi na poto babwaki yo pena na bilokos. Tala bandeko na ngai sala manje kitoko babwaki na bango tande tsoyo kobwaka. Tala oyo ya kobwaka ventilateur oyo sika ozomona mpe bonjour. Donc mondele aza somo biloko ya lolenge na lolenge ezali ya bandeko na ngai Congolais eza na biloko mosusu bandeko totika na mwaki ndoki tose concentre tobonga biloko namoni babwaki awa mes chers Congolais bandeko na nga naza na Belgique na Bruxelles mais na commune ya Exarbec nde sika nazali. Moni tala kiti mosusu kwiri wana bomoni alakisai bino sikoyo kwiri yango oyo susu. Donc mondele azwa kobwaka mpena salon mobimba ya biloko abwaki na ye bavrai bord baordinateur. Namoni baordinateur bandeko na nga à part baordinateur namoni bacongélateur ya kitoko babwaki na bango bachaussure bafour tande titipe wana kuna aye kobwaka four oyo ozomona na four ya sika eza te ko basi balambela mafuta ekoti yango soki ndenge nini. Non. En tout cas bandeko na ngai mondele aza mystique omoni kiti oyo nafandeli oyo ela kiti oyo mondele abwaki bandeko na ngai botala kalite ya kiti mondele abwaki semblaki nazala sincere. Donc eza na bakiti mosusu namoni babwaki awa meme ngai na pale na ngai naza nao nango te mondele abwaki otala eloko oyo mondele abwaki yango. Biso bato ya service molandela na tuni bamona bi mais est-ce que monsieur est-ce que comme ça là quelqu'un ne peut pas prendre babi papa logota au dégager les biso yango aïe bandeko na ngai mais mboka ezaka mavwanga tala grande série wana kuna bomoni sikoyo eloko asuka na yebisa bino eza nini eza ke eloko asuka eza ke bamindele mpe bakota na bango bukopo oyo ya kozwaka babilokos me mundele azozwa eloko nini ndenge bazoyaka nango na mituka omoni mituka nyonso ndenge ezotandama ezolandana ya bamituka oyo na biloko so bamindele bomoni na contener ya bleu bota contener wana bleu bamindele mo bavandivandi wana bango bazokotunaka eloko wana ezosala soki ezosala bango bazwi yango soki eza ya bien bango bazwi yango. Donc me bakiti nazo biso ba salon mobimba nzambe nanga
bambetu bandeko bozotala mbeto otali coussin otali mbeto olobi nono oyo mondele ozosala bopwani. Donc eya na bato mosusu bazali na awa nde baye kobwako mpe na biloko soke na contener donc balobi baye kotumba na bango yango. Inshallah, merci. Mboka na biso Kongo tokoma boye mokoni ni ko nzambe ete osu nini po mondele alekisi nakofungola tete eza salite kosimba te oyo eza huile na salite na poto mais omoni na oya biso te osu nini awo eza ba huile ya friture ya banini balambeli ata yo mona ndako olambeli okalingelaki biloko sikoyo esika nango eloko nango yango omoni mpe bakomi huile de friture bakomi awa huile de friture mare lakisango yango bahuile oyo eza ndenge nini bandeko nanga congolais ezali huile oyo barestaurant soki balambeli monde bokalinga biloko ata na ndako na yo bokalingi nde bino bozwaka mafuta soki okalingelaki Thompson okebwaka na ngai bosangisi soki ebandi okoma mabe après ekomi noire yango aye kotika yango bakoya kozwa yango sikoyo leta yebi ndenge asorganisaka bakena yango. Ok, na kubiso mama na restaurant kosomba nde oyo ba milangi bakitisi oyo eza ba poubelle oyo bilamba bilamba olingi kobwaka ya mini ya moke minene yango mpe ezali no oyo okofongola no mais ntango okende simba place wana ozwi otie bilamba soki olingi obwaka oyo elamba bilamba oyo ya bilamba en tout cas ozosala pena inspection oyo ya bapoubelle oyo ya milangi bandeko na ngai milangi yango oyo biso kuna milangi kilikili bumba azangeli oyo kosala na yango bandeko bandeko nano tozokota pa cordonnier biso tolingana na Congo VTI ngo VTI Monsieur Mohamed, vous allez bien? Merci bien. Moi, ça a été vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Je vois ici, vous êtes cordonnier et c'est votre travail que vous faites ici. C'est mon métier. En tout cas, c'est une bonne chose. Donc, quand les chaussures ont quand même. Il y a des chaussures qui sont à rattraper. Oui. Les clients, ils aiment bien. On essaie de faire tout pour qu'ils ont leurs chaussures comme avant, bien les soigner, bien les réparer. Vraiment, même ceux dont la couleur semble être partie. Même pour les dames, on peut faire par exemple de belles bottes. Voilà, je vois, ça c'est vous? Oui, c'est moi qui travaille comme ça. Ok, en tout cas c'est joli. Elle était abîmée un petit peu, là, on a essayé de la rattraper. Non, mais c'est... Comme ici, par exemple. Ouais. Ici, on a une chaussure. C'est pour dame, c'est lavé, c'est réparé, parce qu'il y avait un problème ici à l'intérieur. Voilà. Donc on a dû le réparer ici. Oui. Ah, c'est joli, c'est devenu. Alors, ce monsieur est venu parce qu'il a un problème avec les chaussures. Voilà. Ça perd des coutures, la couleur. On va essayer de la rattraper. Voilà, donc c'est rattrapé. La chaussure qui était là, comme ça, elle était la même chose. Voilà. Donc voilà. Ça va devenir comme ça. Ok. En tout cas, moi. Vous avez dit c'est moi-même. Nous sommes ici. On est à la gare centrale de Bruxelles. Gare centrale de plein centre de la gare centrale. Vraiment. Juste à votre droite. Vous êtes venu par là. Vraiment. Mais je vois il y a aussi des clés de contact. J'ai fait des clés de voiture. Je fais des clés de voiture, par exemple des VW, je fais des Mercedes. Ok. Ça, par rapport à ce que les clients demandent. Des fois, les clients demandent que. Même ceux qui sont abîmés ou quand ils sont abîmés, quand les boutons ne fonctionnent plus, on change juste la coque. On n'est pas obligé de changer tout. Maintenant, si le client il veut une deuxième clé qui ouvre la porte, qui fait tout, on essaie de lui faire la même clé. On peut aussi les clés qui sont maison. Ici. Les clés maison qui peuvent être abîmées, oui. On fait les clés. Voilà. Je répare des sacs, des sacs. Vraiment. Hop là, c'est joli. Vraiment.
C'est pas des bonbons, c'est des trucs de caoutchouc. C'est comme des bonbons. Il y avait des accessoires pour les portes, des serrures, Ok. des brosses pour La maison. les produits d'entretien pour les chaussures aussi. Vraiment. Ah là 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 là. Et les valises aussi. Des clés, des cadenas. Vraiment. Donc, monsieur Des lacets, voilà. Monsieur Mohamed, Voilà. merci d'être avec nous. Je voulais dire à tous les Congolais vivant ici à Bruxelles et ceux qui sont encore vivant ici de passer ici quand vous avez vos chaussures vous voulez les récupérer, vous l'aimez beaucoup, passez chez monsieur Mohamed qui est ici, c'est un ami, c'est un frère. En tout cas, je suis ravi, on se verra. Le Congo sera, moi je suis congolais de la RDC, hein. C'est que vous appelez souvent Zaïrois là. En tout cas, merci. J'appelle tous les Congolais de venir ici. Merci. Merci. Serra Tozoa. Tant na place wana. Roi Albert II. Koning Albert II. Koning wana en néerlandais. Et Scarbeck, tous na commune à Scarbeck, toujours commune à Scarbeck. Voilà. Donc tous na gare du Nord. Tous allés à la gare du Nord, Bandego. Ma Congolais tous à la gare du Nord, wana bosomona. Ba biso ya baninga. Neto biso tendara ba matadi ya. Ba matadi Goma, sotala ya bango. Wana ezokende ba Paris, ezokende ba Allemagne. Gare du Nord. Mais on a précisé le mot. Je l'ai rangé le mot n'a précisé le mot n'a pas compris. En tout cas, vous a fait. Et le mono et donc aux mono by congolais. Donc les amis dans ce moment on dirait et si là bazali pour la retour à centre financier. Oh yo ndeko chilo mwagenda ko inaugurer. Et si la tena sima bazo matisa ba sima yazo inaugurer liboso. Hello, wangu ya motaya baninga ici la propre mettre sur Kindo ya ba autorité congolaise. Ata bolubeli ya nzambe ko délivrer bango. Ba tinani. Tala na. Bilo mono je suis là. Garde non. Toza na garde. Ndi bupeye yo ndi wazo beta bango Bana chinois. Flexibus. La biche ya baninga. Flexibus. Voilà. Soko makasi. Mais on dit la chargeable était hein. La chargeable était hein. Chargeable, Nanine. Centre financier baninga yango. Personne le munanga la congolais. Dans le centre financier baninga yango. Otande ko congolais. Congolais ba fongola ba miso ya makamna yebisaka bino. Oh maître Jean-Pierre pour no mabeba to eside. Doko pe. Autorité musubo za maile parce que na risque na kendeti ese oze olala bozo la ba image. Donc garde nord yo tika na expliquer ba congolais mais là lokola ba rompo victoire mais ba mundele. Et là lokola ba tobenga ba rompo Wileri, et ça lokola ba point comment on appelle ça encore? Non, bagarre. Gare centrale na bango. Net gare centrale et à l'époque ils allaient qui na train hein. Net gare centrale, bagarre moko bana yo zala. Oui. Lokola za pe kota ba matete boye. Bon, ils na bagarre bon, to lo baneti matete na bango. Matete na bango lemba la bango. Mama na ngai kana. Oh matete. Balemba Olemba oui commune de Lemba Scarbeck mais pas à la maille là ba komole tonto kendelo la poto sabu o matete Atalemba poto siko yango boko fo ba ici ba komole fo ba chemso na Scarbeck. Hein? Toi la Scarbeck.
Twana sikape. Mundele wana zo na velo na ye. Soki biso ba Congolais kuna mero mono mo zo na velo ndi wana. Ba bobele le benana batamitu ko zo luka liwa. Oh voilà. Espace des athées, place il y a ma piéton là ni des athées. Ah watala, parce ma piéton. Tala piéton. Yo siko sala neto ko katisa zela mutuka moko siko zoya. Comme ça zela tant mutuka zoya au moins hôtel ma zela to zela poussa na. Azo zela nanu. En tout cas papa Jampi. Code de la route. Bon oh bango. Bangwana. Zoya sala zela poussa na kende. Kende zela. Voilà leki poussa na. Sikoyo sala ozonga zonga zonga sikoyo zonga yaka.